Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Voilà, mesdames et messieurs, comme je disais déjà que le lot Makusa Nabiso, ça fait un bon moment, il y a silence, il y a calme, nous sommes sur rubrique Nabisote. Vraiment, nous sommes de retour avec force. Il y a un poney les bino le lot, tout même la bino, moko ya bino bolingara mingi na kombo ya Gabriel Bolembo, le lot c'est la biso na habité bon, on peut ça ba détail belete na recette c'est la biso le lot. Elle est là sur place, il y a un peu ça biso ba détail sur yango, expliquer biso za nini, pe pona ni choix na e et salamika pour na ya recette oh voilà. Maman Gabriel, ça va hein? Ça va, boni. Ça va aussi, tous mes amis. Mon gars a toujours évolué na kasa recette na biso na habité le lot memeli bana mokili mobimba nini. Lelo na olamba simbiliki. Okaka simbiliki. Yo boyoka simbiliki. Yango na olamba ngo lelo. Simbiliki eza moni ya mamo boye o na mboka na bino ça trop ba préférence quoi. Te. Biso ko tokipa ngo te za mingi pa ba Congo. Eza mingi pa ba Congo. Yandi mosi mtate kanga yandi mosi ka départ. Yandi mosi batindela ke ba nyama zamba. So que ye abenga biso na ba major bisadidi le quoi tozaka biso tozaka venir ba major venir ngo e ba ndi mosi venir okuna so ka bengi biso bongo toke to zui et yango le ngana na raisonner nga habiter pourquoi pas malgré ça cher mais pour anini te voilà on sait les biso simbilique simbilique mais oyebi nyamango yo liakango bon en fait c'est ma toute première fois. C'est vrai? Ouais. Oui, boliate Daniel. Yango moi sino lambela koni. La boliate ya gabi. Boliate? So liaka nyama zamba te boliate? Bon après tout, mais après tout après tout na bali pe na onte ya gabi. Hein? Na bali pe te. Ata yo moko. Moi na fiancé moi ke somba simbiliki. Yido yo kango. Fiancé moi na mutu mo boya za ye mo na ke luka simbiliki na lamba. Donc on a encore un été. Mais vous liagat. Oh eza ba mbali musu bali basomba ka bali ba lamba Oui. Mais voilà c'est peut-être là qui bon moi si na kati na e. Soka bo mali ki bon bali bon. Aba ki bo moi si nini yazo linga oluka ndelo ko na po ya lia. Ki bo moi si su nini. Bon en fait moi dans le 1960 ni. Et ça sens que non OK pena na wenze. Te ya gabi tout va bien normal. Jeune garçon. Onga sina kenda wenze na question mais la moi si n'était pas lamba mais yé moko. Nakuta garçon moko aiko somba loko nini. Aiko somba escargot. OK. Na linga na bosani ko. Mbembe. OK. Aiko somba mbembe. Ozomona. Aiko somba mbembe bakangeleli yango liboki abina ke tumba na ndako. OK. Ozomona. Donc azana loko moko ana posa nango. Vous comprenez? Peut-être parce que Zaki recommandait Théo Ebité, est-ce que Zaki sûr que non? Ils ont mon emballage dans qui est là mbaya. Bien yaka mingi. Bien yaka mingi batele ba épices. Basalele ba batele ba. On ngara gagner que ngana lire bien té. Oh, mais il faut lire bien. Mbongo na yo leko ko cha mutu na se. Yo kati mbongo zo na banki na YouTube. C'est ba ke obimisa mbongo ba betela ngo ba machine. Ngana obiboye. Biloko oyo. Ngana biloko oyo za pona ba marié. Na chambongo ebomba mebomba pona somba. Mais ba marié te est-ce nga temps lamba te nga du loso na tokisa bonaka na temps wana te. Na temps na te. Parce que naka ko lia pas les questions. Mais pas les questions même pas parce que pas les questions nga za rapper musika. Bon musike ko za mutuka. Bon musike kipa. Les questions limbondo. Netinga so ali limbondo te. Les questions maman omoni ke bozana pasi Ozoli ate na mokili. Mozoli ate ya jani na kosi. Mais ngasko limbondo na mona ngonde. Na mona lokola bazi tona ole bilo amubesu. Ne bocha mafuta mubesu mona nga donc na lokola ne bité. Une fois peu te faire na batu ba ole limbondo. Ba chepena limbondo belé kana ole langa musuni. Je me rappelle encore te faire na pena ensemble. Mais bato ba ole limbondo wana limbondo pene tika le belé na sani. Na tuni bango question. Bo limbono bo bolia bo tika nsubo ndeni. O ezaka muke foko la nisane lo bolia. J'ai compris directement qu'il a raison. Na raison nini? Mais bon so ezaki kitoko il faudrait que si là. Mais poisson si là. Moi j'ai content d'attendre.
te biloko so et puis soki neti biloko eloko ozolia nango soko esili siko akwa bon neti eloko lokwa ndu neti ngana lingana nga ndunda mpenza te so na olia eloko oratake oliaka te olinga ndunda te oliaka te webi olia te ya gabi kolia yango ngape na foxa kolia limbondo me eya mobesu ni na monoko eza mobesu te eya mobesu bade ya gabi toyebi soka nemo yo po oliaka te ngape naliaka te naliaka nga aliaka ndunda me nalinga yango te nenga mpe nalingana nga limbondo te na forçaka kaka nde balobi ba age so ekomi na baquarantaine il faut kolia ndunda mingi baconseil ka tozwa mpo badocteur nde tokendaka bacheck up comprendre nde balobaka efi koliaka ndunda mingi boye mais nasalela yango mpe mpenza te donc ça peut kaka neti nga nde mpe badocteur balobaka faut koliaka balégume yango naliaka limbondo na makasi mais nalinga yango te naliaka ne ndunda mingi donc tozaka mwa ndenge mo je crois era bien siko mabesu kwa limbondo ebatiako mafuta mobesu siko ndunda mafuta ebela batia mafuta mobesu na ekiti na se dakela mbeli nango yango wana fo oyebaki eza limbondo foka mafuta mobesu wana oui ya kokalinga te e mobesu siko ngo mafuta kaya mobesu yango ebomanga na fani ya pondu ya nguba wana peno koboma ngai na fufu elala oui, fufu aza olami semoule otie na thermos elali na tongo avant kende c'est pour moi journée est-ce que faut s'appeler doué nango déjà so yara oya bokolia nete po olala kuna mais biso ba cop to sala au sentir aux active olala te papa et au bobo journée te voilà mais tu me campé ko décortiquer un peu Simbiliki selon historique nongo yebeli yango nyamango arana neni na bo moina eboy bon na bo moina e nanu na mona te donc amona kaka nde toleka so okuti ba Congo omoni bato wana nde batelemaka bademisi baoteka mais de son vivant ya gabi alia eloko ayebi te nayebi yango te tomona yango na TV kani tomona baokapi na TV tomona bampakasa na TV mais bayaka kotekela biso tomona yango ya kokufa na sens wana mais namona Simbiliki na TV ne baporte pic nde baotambola mais nalinga yango siko mingi neti baporte pic mpe nalinga yango mais déjà pratiquement on est déjà dans l'étape où on est au solo là yango comment faire pour réaliser le Simbiliki déjà na ndenge yebeli pour le ba maman belo pe ba jouer quand même mon idée pour to yebi que non ils ça ba repas mo za un peu spécial on peut dire que non na semaine et là maman raté né tu liara peut-être poulet to mi pandi donc ça me soumona na mois to na après 4 mois au les Simbiliki au moins ba te pele pe ba connaissance te ya rolambelango comment faire pour réaliser recette to bengi na comme Simbiliki nanga nga nazwaki na michopo po eza mobeso na michopo na ngai na linga na ba blague te nga bien ni mosi ba michopo eza na kati na kepe na ba bomé ba bukeli ngango ba bimiselinga michopo na nga na kati voilà après misili Mbiliki nde monika na osokola ngo faut osokola ngo bien parce que ça mobeso so yakina ngo ya kokauka na prompte nga linga pena ya moto moko na linga pena ya mobesu voilà mais oyo ya mobesu faut kosukola ngo moni bijana ba michopo moni nazo bimisati ba moto moko o ngolo bana biso nini bala te moto moko eza ya kokauka siko bakausi yango bien te voilà oui ba moto wana si on est comme un sushi à coller comme mobesu voilà il faut commencer d'abord il y a longola basalité belé parce que ça dans babo tu ko boma ko longola yango tant ce ko aussi ça osala nyoso nyongo sala bon osala nini soki na silisi awa nazwi nini ba épice nanga nazwi ba épice nanga na tuti ako na tuta te ba tutela nga papa pardon courant so ezaki mena niki na machine tuta nga lembi nanga pardon bini usape musa makasi te de pour la mukaki amo lembi ni sukola musa makasi te nazwi yango batutelinga bepisi nazwi na mwamba nanga na sali yango ona olamba ngo eza ya mwamba na na ocha mwamba na sali mwamba nanga nazwi mwamba na tiena moto na tiena bepisi etoki
mwamba etoki na épice etoki après naye kozwa simbiliki nanga natie na kati ya accompagner c'est eza vraiment gravité pour na olambango eza gravité pour na olambango parce que simbiliki ya mobeso ya rapidement pété faut ocha no épice na mwamba etoki muke soki etoki muke après nde oyebi ko mélanger. Voilà. Mais nous obi déjà il y a mwamba au salaire il y a mwamba donc c'est que il y a ça mwamba pesa là ka. Oui, il y a ça mwamba pesa ali. OK. So lingi pe ya bouillon ezali. Ah non, il y a bouillon, il y a mwamba, il y a ça mwamba. Yeah. Donc ça dépend quand ndenge yo lingeli ko salé là. C'est ça. Bwana bazali babo kelanga mayo. Mais apparemment et moi on a bena yo ko ka misala te hein. Ngai. Te, nga sala musala. D'accord. Ba jara ba mero bana ba kima. Parce que alinga na ande saltiti. OK. Siko ninga na monaka ba misuni. Ba jima ya moto ba sopeli yango. Wana elaksaka nini? Ça n'a pas ma caméra. Qu'est-ce que tu peux dire? Question dans les suivant na mona soba maman ba sa misuni. O mona ba zo maya moto. Ba otie do ba sopili kwa musuni ba ocha. Mais yo bien moté, il y a différence à musuni na yo. Parce que ma moto ezali. Ça fait ma moto. Ah OK. Ah on passer par là. Voilà. Mais au moins quand on a lamba te mais na va couper OK. Mais siko pourquoi ka kocha maya moto peut taper les sona? Ça bien. OK. Et ko kutana mama malembe. Malembe. Ma moto ezala bien pour nini et ko kutana na kusu. Abomier et ko kutana moi ben insecte moko boye et bomi yango. Ozo comprendre? Donc mi bomeli yango déjà. Kangi moto. Kanga. Écoute, on est là au mot bohemi bomé les bomiango. Vous comprenez? Ma moto elle a bien pour n'aller wana. Donc il faut se servir toujours dans ba otier douana pour eboma ba. Vivre frais to tchaka ngo pour eboma formol. Ah OK, ningi ba tchaka ba glo ba formol. Et ma moto eboma ya. Eboma ngo. Donc ebomi formol wana. Vous comprenez? Wana mana biso eza frais. Aussi qui hein. Ils ont lamba fozika soko ziki te soko lamba soko lamba ita fozika ke bomaka formol na ba vivre frais so be doka ba docteur ba so ba fixer so ba formol wana OK moya ko lia ngo exact yango ke préfère lia nyamo ba bomi so mala biso ka ba nyamo ba bomi mama mbongo na yo moko oko kufa yo moi bela ozala kaka ici ozala kaka Hey. Neti biso batalilo ba boy to lia misunité biso ba fait kaka. Hein? Mutalilo ba. Mwana lia te pofo ngafo makasa. So moi eza tinda muta somela nga farine na sa musuni na nga ya nini? Ba bomanga bino ndia ko bomana. Nga nzambe aloba bongo te na yo kango te. Lokwa na yo kango te. So bongo na osambela kuna tata mkomo te. Bien sûr. Na sambi na ngate. Nga église e pesa nga musuni na sambi na ngate. Bien sûr. Ngala otaka ngola mamene mwana liezate. Ndengeni. Nga lia na ngate. Me fa ko le balanga. Fona yango na bosani. Bisanga ke nonga na zamta liloba. Ba nga ba créer yo tam nini mbisa ukauka na ndunda. Atane épinard. Atambisa ukauka ezina makila biso lia na mbisa ukauka ti. Quoi? Makile saini. Makile saini. Makila mabe. Mabe nini? Yesu masia kuto abina tike bino makila na ngabo melaka. Ça tozo mela déjà ya mutu. Toko saka pona okanisa kae. Tozo mela déjà ya mutu. Boni ya nyama. Ngayo simba te. Pourquoi? Parce que lelo conseil ngani na liaka musunyo lambi lelo. Okosi no pole mutalo bata kosi. Nous sommes mutalilo.
Mais quand il batali liloba. Batali ba muso to beta na ba ko bakasi fufu pena ki musuniki Aleki. Onyo kwa mano pamba. Nena ko isama na ngaka. Ezana bozo ko isama pamba. Nazo isa no vérité. Ya janini bazo ko isama pamba parce que osala ngona kuzu. Baliaka baliada na mwana opesana ki mukolo ndeni. Ngai esimba na nti. Bon, lelo na olia te même bala sima na olia. Mais to kwekana na bango kibi. Pe bieri ko. Et si li metre une église azoyemba. Moi olena sali sumu. Mamu na sinna ke ko prêter serment. Mamu na yaka église ngote. Ko prêter serment. On est d'abord porté ba serment le ozui ntanzabe basaka na nete. On se comprend nzamba mututé. Voilà, ils ont juste dans musée galerie, non mutali ya liobate. Bon voilà nini. Mais faut aussi quand ils ont rolamba. Voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons petit à petit lentement et sérieusement, toujours dans notre rubrique, comprenez, nous essayons toujours de s'adapter à la situation, comprenez, à chaque instant, la terre tourne, la réalité change, c'est à nous de s'adapter, n'est s'adapter à la réalité, voilà, on essaie toujours de s'adapter avec la star, l'artiste comédienne, où elle a évolué, la 4 ville province à Kinshasa, Gabriel Bolembo, le lot vraiment, on dit, c'est la biso Simbili qui a habité sur Banderomsou Basalango déjà, mais bon, biso c'est la toute première fois, il y a rejoint recette à Boye, donc Simbili qui et là malabane na mais tout le monde sait des pâtes donc faut que les bisons na maille déjà boy c'est ça OK pour ça les bisons on te mona musilo msozo lia mwamba weki ole mwamba kaka ça la bien ça bien OK donc faut les bisons ça la bien maboko nous ça dans propre ce que dans maboko na yo après la deuxième étape on a osaka na préparation ya ba épices na yo. Voilà, et pour les réaliser déjà, dans le ba épices, il faut se servir na ba épices nini. Ah oui, ça ndembi. OK. Ndembi. Zana présenté libela au céleri zana kabola. OK. Donc oyo ndembi na céleri. Ndembi na céleri. Soko to yawa, obona na zana poivron. Oui. Na tomate mbuma. Awa, na tomate linzanza. OK. Na matungulu. OK. Ail. Ail. Muscade comme d'habitude. OK. Et zangaraté. Muscade nanga. Yango. Voilà. Donc épices surtout poivron, pilipili, tomate mbuma, litungulu, muscade, ail. Yango na fimba feuille nanga. Voilà. Mais pourquoi toujours présence il y a ail et zara trop na biloko et zara point. Voilà. Aïe est très tarana. Aïe est très taramutu, makasi. Donc, chaque jour, na lire aïe. Donc, na aïe le quoi kiss. Boutou moi, na melango le quoi kiss. On se mona. C'est pas na melango, na zo appel résultat moi pas na qui pas bien. Aïe bon maraba. Biloko belé donc surtout na libumoa. Biloko est belé. OK. Et sunga makasi sunga pe pour na tension. Tension, OK. Voilà, donc il faut présence il y a aïe na babilo nyonso tozo salela tozo lia et ko servir biso na niveau de santé. Voilà. Aïe za bien makasi. OK. Aïe sungaka. Puis mama tungulu oyo mikolo ezo bimate po nga lingango ya minene ya mike ka ezali oya rouge. OK. Oya rouge wana ba Congo. Yango pe sunga makasi. Moni na ocha siko ndembi na céleri na pâte nanga. Pâte nanga na salaki. Mais si je comprends bien, musuni na yo au banana ko tokisa yango te ne ba tokisa ka musuni. Donc fait to kambala mona ba. OK, après on ça la sauce to. Non, on ka épices nanga na boaki na kati. OK. Genre bouillon. Te bouillon te le quoi ça moi mbé sous bouillon te. Ah, le quoi ça moi mbé sous. Ah, donc ce est présence déjà il y a moi mbé ça wana ils a sous bouillon te. Le mo ka pembe. OK. Ya moi to benga ngo bouillon.
Là, moi, vite fait. Ça, on a foufou na moi. C'est ce que les mamans aiment bien. Moi, na moi, ben là, moi, à la nasima. Beaucoup m'embête ou na moi. Mi pandio a tellement besoin ça on a bouillon ce qui moi vite fait car bouillon on pesi bato ba miom. Ba fibon mi nakata ma bumu. Ba mi pandi wana. Na ba cuisse de poulet. O beti yango vite fait na yango ezaki ki toka ça dans soutien. Ouais. Yango ezaki pa foufou. OK. Bon mi pandi et où me la répéter hein. Bon beti yango chaud. Mais là qui moi bien. Donc chaud boso tindi mwana. Kaka na moto on peut ba reçoit gaz. Et puis ko ba reçoit gaz. Na foufou. Sola la cima. Ola no na cima. Mali les côtés, je l'appelle les quotas. Ça s'appelle les côtés aussi moto. Tous les gars, on va finir par fonctionner na kin ya Gabi. Et ça bon. Petango bon à la cima. À moins que à hôtel esco air 16 17 moto. À la muka soko. OK mbala moko chaud. Parce que côté kuna ce que moi castel les ongi donc. Mais voilà peut ça la moi bien parce que ba fille musu ba koma moi ke na bar ko mi akulia liela se galia été. Donc so les bouillons na onde ngwana. Et comme ka likamba ntaba o grignoter ka. O ça les oliati. Après o grignoter no ka. Qui est soupe allez. Ah on a tesco muscade. Muscade oui. Muscade pe faut ko na nini na bino abenga ngoni. Oui. Na ko rapa ngo bien parce que so ta funyo ngo yo roi. Déjà ça râpé. OK. Mais c'est très important. Ya ngo faut que ba rappeuse muswe zara. Nini ya minene. OK. Ya nini na minene mais muscade faut que ngo rappeuse ya boy. Et za mikebo. Voilà. Là, on a tiré ça nanga. Il y a un peu de traitant. Il est traitant. Fait, il peut être traitant. Traitant à ma casse. Voilà, nous évoluons toujours. Un grand merci, donc clin d'œil spécial à notre maman chérie, maman Nathalie Fikipo Momi. Depuis quelque part, vous nous suivez avec attention soutenue. Nous, Nouveli, petit à petit, lentement et sûrement avec notre maman Gabrielle Bolembo. Voilà. Voilà tout. Fini on ce soir. Ouais, pour éviter ma mouche. Ma mouche. Merci la nina yango. OK. Qu'est-ce que bloque tout ça? OK. Il faut intervenir parce que yo ko tout a été. No lobaki ngata. Yo no lobaki ngam lobaki te. Ndoki. Ngana lobika oyo lobaki. Ndoki. Na kokateko na kobenga. Ah on dit quand même hein. Na kobenga ko. Na kobenga ko ai na liaka ngo surtout na ko lisolo ai mingi na malade libumo ya nini amibe. Moi je me rappelle encore une fois il y a une sœur qui le prenait avec une sardine, azo sanction na sardine. Aïe. Mais ça va tout en bon sanction na sardine. Allez. Nyamata nazo landa sardine, tu azo tafuna na ai. OK. Et arabien est belé hein. Très important. Coco oui. Oh merci Jésus. Nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai ekuti ngai bisika na kana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na tango na kana te accordé librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce
bali pe yo poti oyo eza nini basusu mutu pasi na mabale ya yoza na kinya oyo eza nini bambule bele somwane lelo bana akobo oyo eza nini yemba ngolue 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 yemba ngolue 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 tellement na vie lelo ba patron minene oyo eza nini lobi bayembelaki mokili lelo bakoma ya nzambe oyo eza nini lobi banganga ya kisi lelo basali na nzambe ya solo oyuza nini Voilà, nous évoluons toujours au rythme de notre rubrique Super Bakusa Bio. Toujours, vous avez compris à l'image déjà, Niamaya Simli, donc Niamaya Zamba Babone, et l'eau donc petit à petit, lentement et sûrement, vous comprenez étape par étape, nous toujours pour évoluer, nous sommes là et tout le monde nous suit, nous sommes Maya Moto, nous sommes dans le bassin. Voilà. Maman Gabi, tu es au niveau ni. Si on a snatché, on a la moto, et puis nous sommes. Là, je moi tangawis nanga muke ekota na tanda depuis ces otoka na chemo épice noir tangawis nanga simbiliki nete. Donc si je comprends bien, ok. Donc si je comprends bien déjà. Et puis ces autres comme moi qui est symbolique à part ceux qui sont les complexes combien nous rejoint symbolique nos sopiques dans la carte. OK. Non mais puis ces autres kana moi en bas. Symbolique ya poulet sur moi pété. OK. Soko chango nzela moko ya lokwa mbisa mai. Mbisa mai o chango nini toki nano. Na so ngolo mbisa mai ya mosaka. Le to salaka o che toki kusake toki nano après et ko mbisi. Pardon, mbisa mai na yo plonger na kati po matungulu ebemi belela nyonso mbela yango eza kaka et plonger kaka yango eumelanga nango te po mbisa mai yango moso bia tionta 2 minutes ya bel nango voilà d'accord moi balanga na tie biloko nyonso tu na tie ba épices nanga nyonso tu on a présenté ki bino awa ndesko na tiango na moto excusez etoka etoki muke nde na rocha bosanga l'huile. Ah ne rocha bablo mususu ne okobakisa posa la. Donc à part nengo toksi bon be puis wana nyo se koki oza so loko bakisa te. Na basaka simbiliki si basaka simbiliki na kati non be puis nyo se koti kuna ekoti neti nini na nini déjà na kati kuna ekoti tout ekoti tomate mbuma muscade ail ndembi céleri feuille tomate alinzanza ekoti déjà nyonso voilà ezotoka nango esi sotoka bopia basiana na finika nena sina tetanga usi nanga benjinja opusana te. OK. Ah donc nzinza banga tanga usi opusana te. Et après déjà tu peux savoir combien de temps on a moto déjà pour épices na biso etoka bon pour toi simili tocha to ça ego ça combien de temps déjà na moto bon nga makambo atana kipa yango te. OK. Nga na kipa kaka na moni eloko ndenge na sepeleli ezala
soki etoki parce que eloko soko po ebake beli il faut etoka ebimisa ko mwa mafuta likolo ebimisi mwa biloko likolo comprendre que biloko ebeli comprendre na kolo bateke 5 minutes soki ebeli te na kitisité nga tika na ngata biloko ebela na pesa na nga batante na tika pa biloko ebela nango donc ça dépend ndenge maman akutani na nzungu na ye ndenge amoni ke non ekebo akolongola donc yo ko déterminer tenter parce que yebi niveau ya moto ya zo saela niveau moto te ozo comprendre donc moto na makambo nango donc otiki biloko na yo tranquillement ezala tranquille nga lobaka mutu so lamba fo kitsa mutema so moni koza mbangu kolamba te bima na yo lero kozonga comme ça yé olambi ozomona donc si tu n'as pas le temps de préparer tika na yo po olamba biloko moko lero ozolesa bana biloko mobesu bana baozo ba malade voilà ozo comprendre bali bumu pasi ba problème na nini po bana biloko ebela te mobali pa ko baka ba problème biloko ebela te soko za osika ko kende ke na yo lero kozonga komi tranquille olambi biloko na yo tranquillement ozomona donc ba retomber déjà yamba biloko bon besu za ba malade belo eza ko se présenter mbika yo lamba on likolo voilà mbika lamba on likolo kote ngulu lamba on likolo te ngulu febela ozo comprendre ngulu donc ngulu sozo mba on te ngulu a bouillon faut pena tie ngulu tie ma ebele ozomona et toke oyo zui ba biloko na mso bwaki na kati toke ko toka lisusu ensemble ozomona pona ba biloko batenia po elongola batenia wana elongola ba biloko ba maladie ebele na kati ngulu ya musuni kitoko pona kolia mais faut koyeba kolamba ngo mbika ya biloko kolia bien mais faut parce que yo kolamba ngo il faut bela mam il faut bela. Question de curiosité déjà, Yagabi, n'a habité, hein, parce que les gens te voient de loin, mais comment tu as eu le temps quand même, parce que les gens qui n'ont parce que mais déjà de base, pas maman leki, place au collège là. Na kati ndaku toyekola tozwa mingi biloko bangala ozomona moi j'avais tozwa mingi mo biloko ba nini biloko bangala po biso et pas so tozwa balimbondo ozo comprendre balimbondo banyama zamba bambisi akokauka bambisa mai biso to kolikoli na babilo mo ndengwana ba biloko msusu toyekomona nti ba pondu pondu to lamba penza ngo mingi te na vie ozo comprendre ba madesu to lamba ngo mingi te na vie biso koli misuni bambisa mai bambisa okauka biso koli bongo parce que papa so za walingolia mingi ba biloko bongo to koli bongo biloko zo tamboka ezo ya ozo mona parce que ba biloko mususu ba madesu ba biloko ba pondu ya nini ya mafuta oyo ba dini so to yekola nka libanda au mikitisa au ebito tuni bosala rango ndenge nini voilà mona penda na tali olamba ondeni ona lamba ngo boye ya solo ngasko na osala effort mo boye ngana lekayo na kolamba na olingana lamba ngo ezala bien penda makasi kolekayo ngaza ka bongo olakisi nga recette na olingana lamba ngo ezala bien kolekaya yo parce que déjà une femme publique au mokili mumbeyebi boara battant vraiment c'est vraiment difficile pour nous gérer temps mais tu t'adaptes dans ma cuisine dans la responsabilité ndaku que soit soin ndaku ngo bien olinga salité donc ni propriété mais comment est-ce que le temps là comment tu arrives à gérer tous ces temps il y a propriété ndaku battant il y a tournage que de diriger filmer ça prend la tête côté kuna tumba serre dans un petite serre ndaku oyo il peut s'adapter donc dans la kisa est tout la kisa est kolamba la kisa est donc il pas linga salité il peut ka lokwa ngai donc ayebi ke salité ayebo tanda mbetu na la kisa ko tanda mbetu na la kisa est tout donc so nga na kena nga musala na mwina tongo na kena ba sali ngati na meli na nga kena musala na nga l'aise na yebi ke akubongsa utanda mbetu kitoko parce que nga tanda nga sumbetu te yem takoma ka yeka mtatanda donc wa ulamba tout donc nazana nga l'aise parce que utanda mbetu fait faut koyokola yango format déjà donc utanda mbetu il faut pas koyokola yango oui ba yekola utanda mbetu ouais ba yekola utanda mbetu yo moni basi musuba za so ala muki na mbetu atiki ka bongo aza akatanga kolala bongo atanda non oza kata chambre na yo okombi comme si eza na tapis okombi sisi
aussi si pour ba poussière à tapier matasu na mbetu te au combina no si après aux popoli mbetu na yo popoli badra na yo tandi bien là tamta tcheli boko be yo ka poussière te OK moi la pino ben so tali na mshamba lango ka pena mbetu e benda quand tu vois flat hotel tout le monde a regardé flat hotel au Niger. Il y a un truc qui est sérieux, le flat hotel. Nous, on doit la faire payer Gabi. On a moutou. À Coco Kota. OK. À Sepeli. Vous comprenez? Dans la vidéo, OK. Moutou à Kota à Sepeli. OK. Moutou à Kota Boualoubi, il y a un autre wapi. Oh, ni comme ni. Moi qui ndo quitté wan. Pas boire la bana béro bana. Moi la bakana sans cholestérol. Ah ouais. Pour éviter ba. La différence noé bana oui là on va tant pour ndo somba ba. Ba yeb sarabino. Tala ya to moni couleur non. OK. Ya couleur mon bidon. La bidon oui. Poisson pétrole. Pas pétrole. Ouais, biso comme si on les a pembete. Non, c'est OK, mais ils en a comment ba benga ngo huile sans cholestérol. Yango. Pour na ko éviter ba maladie. Ah, toi, on a pour ça, bon, moi, il voilà, mais namoni, on a déjà sauce à la mwamba, ils ont toka. On a gaz, c'est gaz et ça. Nazaso namoni mwamba boy na se rappela directement na collègue na yo Epela. Epela. Ba yebi directement. C'est la biso kokoti à la mwamba. C'est ta koufi la ngai. Azwa ki de wana. Putain. Bah tu fais si les lots bah comme moi recette toi là. Kokoti à la mwamba. Kokoti ndela ngaliente. Non, tindelo le onta. Yaka o ngona masolo hein. Masolo na tala na zwa ta otala ngote. Na kaka nde bato bazo seka. Nde bato bazo seka. Na pesi mbote na ba mibange na nga ya mete. Mais solo mikolo lisolo ya mibange na moni zo ya na vitesse hein mibange. Mibange mama he. Akipate donc écoute taliété. Mibange somo mibange nde makambo. To banga na biso okola te hein. Eza voilà. Yo pesinga kombo ngala boyango. Na boyango te. Mibange. Ah ofuli lisusu tindiga ekende liboso. Ekende ka. OK. Mais attends-toi toujours yo pour les gars na agent. Ekende ka yo pour les gars. Bo biso to zako to. Biso zako te pate. To yeba ke to koma le mibange. OK. Te yeba ke bageta bo mama ndef. Voilà. Oh, to yeba kite? To komi na agent ngote. To komi na. Yo sko to bala muto. Boy. Oh. Ngana yeba ke na koma ba quarantaine oy. Grâce à Dieu écoute. Grâce à Dieu misuba koma te ba kamala so komi ba kufi. Ah. Ebele me ngana komi. Ba na nga ba telemi. Je suis fier d'être là. Naza fier. Ya na nga matonge ye wana. OK. Tangu nazo bota ye wana yebi mukie. On se comprend, mukie. D'ailleurs so mutalinginga ana bana mibale. Moi mutu so akimi. Kama lelo e mabe hein. Ngato akimi. Alinga leka. Aleka na e. Wizi. Umoni yana nga ya Janine Chama. OK. Ya Janine Chama. Yana nga kola mapenza yeyo. Ozomona. Donc nako bota ozomona abota te. Abota. Oh. Abota. Bota un problème. Kasi te oboti na bomwana sikoyo mobali mo yebi calendrier ezalaka te calendrier ezala boza bana mikie sikoyo yo de jour mi botela sikoyo po mobali alinga yo abota ezala ba mibale ti omoni sikoyo okongo bomba moko okongo bimisaka moko po ba oyebi seki abota epesa mo équilibre epesa mo équilibre ozo comprendre tangu age pusani mwa muke on bomba Gaëtan to bando bomba Gaëtan na zaoza la nae Hervé na zaoza la nae Hervé koli mingi pa koko na bona tata mwasi na bango OK Gaëtan na zakoza la nae Sali Hervé OK Sali mon vieux Hervé depuis France mibange nde makambo donc mibange we ba nana kofi leki ya mokonja boya salite mwasi ye ambiji donc nana kofi alinga salite te
Vous comprendre. Mais les lois ya Gabi. Ya mette Yangunda. Ya mette Bombula. Sylvia Kake, Mama Mundibu, Mama Rosalina. Dans basé belé Mama Sylvie Rosalina, Nani Chouchou Luambo. Chouchou Luambo est notre présidente Ami Bangé. Voilà Aurélie Kabessa. Basé belé Godé Chumbu que je salue. Donc basé belé l'air monsieur Salima pour continuer à retard voilà. Déjà on s'est rappelé Nengozoloba que déjà j'ai dit moi mon chéri mon robot. Mais aujourd'hui tu te dis quoi? Tu es fier déjà d'avoir des enfants? Et bah ça la paix fierté na yo. Fier makasi parce que monsieur petit le lomo appelle baboti na bangote. Balongola bazé mi po baboy. Balongola bazé mi po azomona ke age ezana no age ezana longola. Mais lelo ekomi likambu ba pasola ma bezo comprendre menga azana bageta na mi balé. Ata na boti na nga susute. So nzamba loba na moi kwa ménopause yango ami boake lelinga. Vous pensez sur boire moko mon épouse? So mo zo nzamba pesa na ménopause na zui na boaki. Daniel. Mon épouse et Kenda. So nzamba lobi kino bon maman na sunga yo. Ata ba ofinga ne ba finga na ngola Magivel etalinga te. Ola ngola neti biso boke bota boy Magivel kuna bana babota na 12 ans. Kuna bana babota na 12 ans d'ailleurs nazo bota déjà. So neti nga boy Magivel ba ko benga yo koko boy. Donc me ko ça ta pas cité. Akanga yo koko boy que lela. Parce que bana 12 ans ba obota. Voilà. Kuna jete le bok na privé na biso ba congolais. Aujourd'hui tu es fier. Voilà. Koko aboti. Ba finga bangolais wana. Voilà. Mais aujourd'hui Gabi elle est fière, ya bana ye. Voilà. Ceux qui na longola ki papa bolé. Ça peut bien éduqué. Bien éduqué. Ba sango ya raté. Ba ça bien éduqué bana nga ba bazana éducation bien. Au moins papa soko sala bola mumingi na mokili nzambe opeso bana bien. Sérieux. Vous comprenez? Soki o sala bola mumingi na mokili to saka okosa na ko sala bola mu. Ozaka hypocrite. O tala na bana na yo. Mais apparemment tu vas comprendre quoi? Apparemment tu vas comprendre quoi ma bé hein? Sérieux, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui vraiment. Depuis qu'on a quand même eu le temps de s'échanger, j'ai compris que les gens vont comprendre quoi dans la façade de monsieur. Bien, nga ba yinela nga ka vérité. Vous êtes trop direct. Na bona kokosa pona ni papa. Na kosa pona ni. Masumu ebebe na ngona bana kosa ka susu. Mata famille na ba yebinga. Ya na ba yebinga. Mais oui. Obo bakisa likolo eza wana. O eza wana o singla no ba bolim business ili to bakisa mususu. Na bakisa so ba lokute bele na kosa poani. Na kosa na ngate. Ata ba sali ndengeli na kosa te. Na boy. Moubangi. Na kosa te. Donc c'est boy na boy ni na bino. Donc si à dire na loba. Oui na boy ni na bino. Mais il faut quand même un peu moins de réserve mon cœur. Quand on a 20 ans pour. Na baka 25 ans aux ans. Mais oui bah la vérité nous monsieur peut déranger ka. Déranger pourquoi? C'est la vérité mozo kenango peut direct. Tu vois pas que ça dérange quelque part? Et pourquoi? Netinga ça somme to na vérité. C'est la vérité na ndimi. Bonga bonga na osala likampo ba la vérité te point. OK. Ngana za bana ngami balé Hervé na Guetan nazo dondo na bango. Voilà. Quand même on bénéficier pe na grâce wa. Tu ngana na vana ngamwa kodi na ngezo ya bana kitoko. Ado. Hervé déjà il que l'agence sortir la maman Nembo. So na longola ki. Mais oui bipe moko ya batu mususu pe ba regret parce que ba longola ka. Mais oui, ba regret zali ba misu balinga ba la vierge et pardon ba la bango ba botate. Mais il faut que o kanga ka mutembo ba la vierge. Voilà. Oubliez OK. Pour ceux qui no vierge au bota. Voilà. Tango ese fungwa mi nango. So yé bota mais lelo nazo féliciter lelo lelo tout le monde a commencé à pour ça moi. Mais c'est pas biso plutôt la pour ça bana. Donc pour moi la ke bandeza ka régner kala balongo les mais comme passe. Ba doté balongo su bazem te hein. A préféré kutuko a bebisane makamune maboti mwana na ye à renouveler sous makamna ye. Batie plutôt cette batie esprit. Nga kuna essayer moko na bi mère au esprit hein. Andi ba bota na ye. Batie pende esprit. Donc au bota.
Ozo comprendre, moi, ça très important dans la vie. On a un esprit, c'est pour bientôt. Tu as paix de toi, paix de moi, dans 9 mois, nous serons à 3. Paix ma bête. Paix de Niwa. Paix de Evo. Paix ma bête. Ça j'aime bien, c'est l'ambiance de l'émission, mesdames et messieurs, comprenez, c'est toujours comme ça. Hein? Donc, on est là toujours dans le rythme et la rubrique Nabiso Super Makusabio. Donc on est avec Yagabi déjà, donc on me campé qu'on s'est changé par rapport à la recette à Nabiso, mais na katka ya recette moi ambiance émission et ça la Nabiso bien na rythme ya babi bangé. Donc moi j'en profite pour dire un grand merci na babi bangé nyonso. Donc nabi ke na apena bo apena soutien na nga apena na soutien na bino neka ça la babi bangé nyonso. Donc on est ensemble, il y a pas de souci et surtout que tous ensemble pour un seul beat et on va donc babi bangé ne makamuto tambusa ma Blandine comme motema papa Blaise Okito. Voilà. Na pesi opembote, na pesi mbote bon séjour na Kisasa Mama Zozo. Mama Zozo na Inde, azana Kisasa awa toto soane tout à l'heure tokuta na elobi makambu. Ah na pesi mbote na Dubaï, Mama Beya, restaurant Mama Beya, babiso komi na restaurant Mama Beya te, veut dire komi na Dubaï te. Dans ce comme na Dubaï on a faut les gars pas Mama Beya. Dans ce qui na Dubaï komi on a te soko ke na Dubaï te. Ah Mama Beya. Na Turquie, au moni yawe mabanza te l'homme noir. C'est gola ta quitté. Dans faut comme maintenant on n'a pas yawe mabanza. Pourquoi pas Fifi Miel pe na pesi mbote sikazali na kata Turquie bon. Voilà makambo pas la zala pour ça l'Arabie saoudite voilà donc nzamba zo sunga malembe tebi mukolote mukoka mwa na bimi loko ya Yesu ta na komika donc ça c'est sombe loko te je vous dis ou me mapeti ou me manu loti ou me maman oti uza batno baza na sens nini ya mabanza zawa ya mabanza zawa na nana makengo zawana Fifi Miel azali bobenga bopesa nga bakombo pona kosombela kote Nadar Jonker ozoka donc na Turquie on a au monde un grand jogo azawa na Christian Luyenda ma monstre motema ya maman importante émission tona tosala kana na bwaka kai suite te bobenganga te o alo batake no limelata secret boy mais au ça les nga linga nga ibanga nga mbongwe ya kasi na sali rappel déjà ça ayoki obiente non Papa Paul Fikipo motema maman Nathalie momi motema maman Nathalie Fikipo ndenge ezalaka kaka momi misalande momi na okende orphelinat vendredi soki eloko ezali bwaka ndenge obwakaka nazokende orphelinat lundi pardon vendredi oyo nyonso baza na mposa kotinda nde botindaka na anniversaire nanga eza le 15 novembre namoni na ofete na nga te mpo na boyi na nga mpo bato bazolinga na bango ngai te nakende nga na orphelinat na baorphelin olingo te mpo olukaka mambo tro nalukaka makambo nabetaka nde bato makofi makofi mosusu ya maloba obeti likofi te mais ozali te lo mobimisi boye evimbisi kaka bela azobunda biso soto na mokili toyabata masumu mutu nyonso asalaka mabe oyoki biso soto toyabata masumu bino mpe boza bato mabe nga mpe na mutu mabe mutu malamu aza te elaka to se comprendre mbula bavandi nanga baye koyeba ngo nde lelo mais en soi yo mo oyebi ke non makambo mosusu mpo olobaka edérangeaka malgré eza vérité edérange te mpo nga mpe so olobi nanga edérange nga te ya Gabi mosusu mpe baloba na yo ok baloba na nga nini mosusu mpe omongi yo il paraît kuto memaka bato peti pa mburamatari mpo eswaka o mingi mburamatari so nini lisusu nini lisusu na en tout cas wala ndoki mama mburamatari lisusu omema bato ya mburamatari mpo likamo balobaka no eswaka yo te wana eza mutu nayebi te na vie nayebi te na vie nakomprenaka te nayokaka kaka balobaka fingaka nga donc toza na ye mpe problème te tosolola te namona yo te ata na nzela namona yo te
Mais carapoué. Eh, Ah ok, fallait que c'est wana esalaka bien te. Mpe azotika te. Oh, Oh, continue. moto azorépondre yo te, mais otikaka te. Ocontinuera kaka, c'est pas bon. Voilà, ya gabi demande déjà au tia simbiliki na déjà na kati ya sauce. Donc omoni natiki nanu mwamba nange etoki. OK. Etoki pa na épice na minute oyo. Nini mais pardon oyo ezaka makasi ya matungulu na ndembi. Ozoma ndembi kuto kokolia no ngo toboka même super ko boka pe bakota suka. Mais senga ke lemba. Elembi ezala te kozolia esalo koko wa mabe. Omoni siko nda épice sangani déjà c'est lembi. Là na yeko tia siko simbiliki nanga. Na kati. Nde na kokanga su nzungu allez. Etoka. Moi quelques minutes déjà parce que au tika simbiliki te le mamakasi. Te le mamakasi te. Bona omoni na yebiso te na tiango na suka. OK. Na tiango na suka déjà mwamba déjà c'est bon makambutu déjà c'est bon. So daki na ngoya uka ah problème te. Mais le quoi ça ya mobeso. Ya mobeso simbiliki ya mobeso ya moi pete. Pasteur Denis Lessi alinga mingi babiloko basimbiliki Pasteur Denis Lessi ozoye bae na ebetendele wala mosakoli na biso ti wala mutaliseke ndimela raive liseke wala mutaliseke liseke veut dire nzondo ti kasi nzondo ya liseke kasi mutaliseke mena ninga système ninga système deni mais mikolo mutaliseke aye na ba vérité mo boye wala makambo na bango nga makambo na bango nakotaka te obanga lawa te naobanga te me nakotaka makambo na bango yebi bagabanga ya gabi abanga ne makambo nabangi te abetaka masolo na bango obeta te mpo nayebi makambo na bango te mais obika liseke mo alaka aza pasteur aza reconnu OK tout ça toyebi ye tout le monde na oboya Denis Lessi asala basuccès na mboka famille mobimba Lessi OK baya Roger Lessi ba Denis Lessi ba grand sel ba mwa ote kokufa subo et grand sœur grand frère Charles Lessi tout le monde a pasteur Denis Azole là boy Charles Lessi on a vidéo na olela no ya na bango nga pa na tala ba biloko na te OK donc yo sa yo akosantra nga tala pa te mutatala ngo nene botai donc nene botai banda kota ndako mo tinje na ba lien nga penza na kiparate mwana oyo kaka mutu bafinga inga mais faut batindela nga lien mwana yebi nanga te sotelo yebi siko soneti ba yo mutu afinga kiyo otali lien o registre ni na ndako sotelo na oseka ni pas fingi ya mso mwa leki naga ya dene ozoka mutu ote ngabi na o kota bana tali ngabi mwana oseka langa na oseka langa ngako finga ya lokote ya bonjour kasi na lobango na finga ma vie mobimba bana zaki jeune fille na musala oyo na finga makalanga kaka OK na finga mla na elo nino nga finga mite o maîtrisant mais il ne so bois qui pesi retour nga so na bois qui mabeye aigle te aigle nga so na bois qui mabeye mais abango wana ndenda denda na nga ki nga mona ngwe lokote finga na yo ndengo lingi etalinga te donc amona ngo eza mutu aoluka azwa na ye bavi na ye akotsa mbongo na ye mais ya kofinga neti ezouta na kati ya libumu ya n wana donc ozokota mutu ntina kati ya sabilamba wana na omemo mosika tokende mais so moni mutu aloba ndenge eza yeleka na nka esalangelo te Isa quoi aux aider à jouer un franc na base. Un franc na ye, pour azoluka un franc na ye, faut aider à jouer un franc na ye. Donc ngai so côté na buzindo dans no. So côté linga mozindo, nati mikolo pe so côté mozindo na oyeba yo. Na et puis na kesu par ka kala monter. Oh changer. Yango lisute. Mikolo kuna moni ba moi côté reza trop hein. Ete yang omoni kuna na kenda ki pona yeba ke na pardonner. Ah OK. Odana zwa ki déjà bapel. Ah oui. Dans un bateau ba moni na parquet ba si ba timbela ki avant. C'est qu'il y a ko ça les loko pona mutu boy. Vous comprenez? Na zwa déjà bapel na lemba ki déjà. Na saronka na pona. Donc donc tu vois au moni nga bébé. Na zamte mama bete.
nalinga pela kosala mutu mabe te so emona eza première fois na vie na nga namema mutu na l'état. Mais tu trouves bon c'est la meilleure solution ya kosala yango bongo selon toi? Bon neti nga na koswana te. Ezaka bongo. Kika bongo. Donc ye moi sibi. Nana ta vendre kiti na nga te na bando tanga kombo na pesa nga makambo. Voilà. On comprend pesa makambo te na vendre linini. Nene bota ya zawana. À sa charger là-bas. Nene bota ya zawana. Pour tu la disposition ba wambo attaquer ba. Bon, atana luna wangani esimba te bat ba ebika eza bongo. Donc ata wangani esimba te. Donc yo po yebi no pété mais comment ni bongo. Atana wangani esimba te. Oh. À sa charger là-bas. Ma on linga ba ko mata 4. Usuba ba kama. Ma luka ba nene bota ibongo 4. La pena roya. Yo finga. Salaire eza. Yo to nene bota enda kendaka. Afinga ate. Azongi saka bat na nzela. Amimi wa yeno. Oh anyama ne tumba. OK. Anyama ne tumba. Mais les photos lukaye omoni na. Photo lukaye. Et Kirina Bango bazaki na bana so ba shiki bosongo aza na Afrique du Sud. OK. Ba Kirina Bango na nyoso wana. Bazako bunda. Omoni na zana soka leka ndenga lobaka wana za sir na nzoto nae. Na mwana biso ifoku bika ifoko za pende kona ngai. Yebi une fois na yamba ne Michel Loba beneke wana pena yaya. Ko mekate. Ifoku ka Renate moko. Yeah. Sotali banzoto na bango mo ezande moko. Ogi on na comprendre siko. Ngana comprendre siko, ngapsu na comprendre. Mama ibora okoyoka soni. Ngai na comprendre mon bange siko ba kitembara nango. Ana ba bilombe na sima na ye donc arasir na ye moko te mais sira bato barana na moni. Te na moni. Ila bana lever. Na za tanga te. Do ya gabitsa ganga bwe ana ba bilombe Renate Ifuku. Oke kuna bwe nene baza wana ba koyelo mabe. Ya gabi. Mwambe siki? Mwambe la ka fo tushaka Fo tushaka ka. Mais biloko lambi oyo eza na ba biloko moko approprié pour et accompagner yango to bali yango ne long mo bo eza réservé bikeno bali yango na oyo. Te ko kido ko sa so po lingo sa ndunda pembeni menga na mona mwamba o change na bandunda ngas kona za biloko na biloko mwamba na lia ngo kaka wanga fufu o balia kapeli pa kolia pena lipa musupe balia na loso ko mona batu musupe balia fumbwa na loso OK. Oh ngana zo kamwa fumbwa na loso ngalia fuchina na loso na fumbwa ale pasisiko OK. Wana moni ba Brazzaville. Eza na kisasa. OK. Na mona na kisasa. Awa na kisasa. Utaolia fumbo na loso. Na mona. Voilà. Non mais yosko to olia ona nini? Na kuanga. OK. Na comprendre. Ba betelanga liso ya Gabi fufala mbarizaka mbuma yango akima na kuanga. We ba olamba fufute Tolia ngote na vie. Tambe mwana. Oya Gabi am ta vérité. Te njambe, tolia ngote na bomwana. Ukati lai. Tolia makemba loso kuanga. Obiso kolna ngwangu wana. Fufu pena. Ezina famille na so ba nsu balia fufute. OK. Ya ba balia fufute ba tokoli na ngote. Tokoli na ngote. Siko ngana kima na koma siko na linga su loso penza te. Lobana dia kuna sukali na miliki. Na sukali na miliki. Na koma na kima ngona na koma siko kolia. Na dia mingi fufu, koma olia fufu. Dans loso na baya. Ujongo trou. Na dia loso na dia mingi kuanga. Nga pozwa nga kuanga. Ba kuanga na linga mingi ko ezala ka bantsesa wana. Na ba kuanga so mboka eutaka ba bolo ba teka ngona gambe. Yaone na somba ngo mingi. Voilà. Tolia nga alia mingi kuanga. Donc kuanga ne eloko esala bien parce que fufu pela so ke kuna o sala ngombuma. Mais si peut-être ça se présente un jour avec ton homme, au côté d'un mobile, non, aller là, foufou fort. Sors là, les amis. Oh non, il y a mouké dans l'amba. Il y a moins 2 personnes, 3 personnes dans l'amba. Mais c'est comme il y a batébélé, mbouma. On a bolali. Mais il y a mouké, mon mbouma. Il y a mouké dans l'amba bien. Non. Parce que il y a mingi semoul. Voilà. Il y a mingi semoul. So il y a mouké. C'est moule so c'est toki nango bien oswaka c'est moule mukele o tshaka boekangami mais bilo ba mélange wana ya fufu na nini ko vimba
Voilà, on évolue petit à petit. Là, j'en profite pour dire joyeux anniversaire à notre fils. Il s'appelle Orpedi Kaloulou. Orpedi Kaloulou. Joyeux anniversaire aussi à Bellevie Kanzi. Bellevie, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yo, yembate, bon problème. Anniversaire Bellevie. Motama et l'amour. Non, qui bien tient? T'es pas un zoyemba, t'es sûr que ça problème, nae. Botama et l'amour. Là, on appelle si ba bonne guérison à Tété Yondo. N'était de cas si qu'on a autre monde à ba autre godé chumba autre ko signaler ngo bité que Tété Yondo ku feli papa nae. Vraiment mes condoléances à toi Tété Yondo. Na soli kana téléphone moni moi so batinzia ouais. Donc na solo na wa mo bangé na ngaza na kata mi bangé. Obika so ko coach moni ba message ebele moi otanga ebele bela no chez aten donc ba message ça na kati na yeba kité ba signaler nga na privé vraiment Tété Yondo vraiment mes condoléances à toi maman Rosalina otanga malamu vraiment na lingi bino mingi ba mibange na lingi bino mingi Benito ko na lingi yo mingi esika so bozwa mi na kati ya mboka oyo bofandaka. Voilà, que dit bonheur à toi, la patronne Bellevie Kanzi, déjà Kinshasa déjà, ça s'est fait déjà. Donc, nous avons appelé ça au monté mon lingui et joyeux anniversaire à notre fils encore, Orpedi Kaloulou. C'est plus bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Orpedi Kaloulou. Orpedi Kaloulou. Oh, hier Orpedi Kaloulou a été meilleur Bellevie. Pour nous autres, yemba yozo lobate. Et on a lobaki. Oui. Merci beaucoup. Donc, je disais Orpedi Kaloulou, donc le fils de notre sœur Audrey Mvula depuis Kinshasa. Et j'espère que Maramboisa bien, Maramboita Mboussama bien. Nous courions petit à petit, lentement vers la fin de notre rubrique déjà. Et Tomeka Sauce. C'est là où on va un peu savoir un peu encore de plus, savoir que Marambango Tobandeg ou Lobana théorie, quand on a goût, oh maman Bolembo, Asaeli Bissoa, je sais pas moi. Symbolique. C'est ma toute première fois à Oliango. Là, je dis ce qui est vrai, mais non, mais quand par rapport à ça, après, tu peux saper un commentaire. Un grand merci. Nabino Nyon Sobofandi devant vos postes téléviseurs, vos petits écrans. Vous nous suivez avec attention, soutenez. Merci pour la fidélité, et confiance et surtout les abonnements de part et d'autre chez Bionus Télévision. Vraiment, ça fait du bien de savoir que bon, on aura toujours motivé. Un grand merci à notre sponsor officiel. Et là, c'est FBT Misalan des transferts. Il y a Mbongo. Et ça qu'on s'effectue de jour au jour avec sécurité. Hein, Daddy, Paul Fikipo, merci beaucoup. Et... message désolé ka papa ota la biso. Papa ota la biso. Na kamo apena maman Nathalie ndengo koma Papa na pas Paul. Mais oui. Tumba poigné kete. Pone tumba kenda kite fa tumba pe kende. Papa Paul Mbote, malgré au changement de comportement, la presse est Mbote. Non, peut-être trop d'occupation, belé, hein, maman, tu es toujours là. Ah, bah, occupation, ni. Il y a tous aux en liste. Il y a occupation, ni. Tumba, qui est dans le terrain. Ah, tika. Maman Nathalie, signé, vous avez dit matin. Et comme Kabino, Tota Kabino, Kabino na ba logo, Bino na ba polo, Bino na ba boy. Ba kolo FBT ba biso yo. Bino boyebi bango sima lelo na lobby. On te dirait. Oui, banda kuna bango na Afrique du Sud. Oui, banda kuna bango. Nebi ke yona. Oui, banda kuna bango ba so. Nebi ke yona Nicole Bosa. Oui, baya sa. Baya sa. Boyebi bango. Ah. Wa ba to kisi Mela ko kanga mama Nathalie Fikipo soki wapi ko mabino biso so tuté na be bakata to zonga sima. Tu vas solo ka. Mambo eza lourd affaire. Batuna solo ka. Kabongo kasongo les grands joueurs na pesi mbote na trésor pour tout motema ya Miss Gaga. Okay. Na pesi mbote sikozali. Mama Bizi Mondele ba bon guérison hein. Les millionnaires en culotte. Le millionnaire en culotte. Mama Bizi Mondele benga. Maman Bizi benga ajouté. Ah? Benga ajouté. Te benga moto na ebisi benga.
Ok, Maman Louise, message combien? Maman Busy Mondele. Ah, Maman Busy Mondele. Oscar Marie, tous les millionnaires en culotte. Tous les millionnaires en culotte. Na boka pe mingi na le kechu na mona sort na ngote. Ah. Et bien, bah, compte à rendre. Biso omoni kabongo kasongo na mona ekabo na kina yemba la moko. Era monika tumba. Abaye ngabi ko baete. Abna suko maboko ngabe suko maboko na ozela yo. Asuko maboko a liberaki malgré na katara mo baninga ndamu me a liberaki po ekop na nganga na kindaki. Oyo yo kataka baninga. Tenga na kingam na kindaki. Oso na kendete tenga to zwango. Oui, bise bango ke nga kati ponga makendo. Après. Oh, alors on est bien d'accord. Yebo ba katanga. Daniel. So kute na ukata kata ya. Kata bayo. La vie appartient au courageux. Voilà. Nga buka na raté, nga na buka na raté. Nga na musala, nga buka na raté. Nga buka. Voilà, merci beaucoup à Dr Mogisho. Meda Mukuna. Il pas ma tante, hein, mais maman Meda Mukuna. Il y a ça moi ça ma tata somo. Mais Jacques d'amour. Nadège Bidunga. Na molongo boka Dr Mogisho. Qu'est-ce qu'on a dit Dr Mogisho, il y a un système de G, ba biom to gérer ma mikolo kangeli batu porte. Docteur Mogisho na iso azasuka. OK. Azasuka, azo traité kitoko, je te dis Daniel na ba preuve. OK. O bato ngana moni. Donc quand na kata na bidro ozo mona mutaye ko soma mafuta a so abina Gabriel. Na koma ki soni na nzela. Voilà. Donc au gros tambo elongi pamba te donc cash ndende yaki kosa nini? Yaki kosa abinga kuna zolinga balongola ta mesure wana te ya cash ne. Abita ba ba cash nango balongola to lembi abinga na linga mesure wana elongwa te. Mais là ba ekolaksanga pas Dr Mogisho. Vraiment après singa ba traitement et ça que le collègue eyindi sange baby sanga na kangai motema. Choco frappant. Abina otika ni mafuta ote na otika pe savon ote. Ozomona. To santo kanga mitema ti. Ba malade ko tibiso mingi ya peau. To na choité. On a choité ba indien banane ba elebiso ba mafuta mo boy. Na poso Dr Mogisho ko nyoka mate. Benga tumba. Ko nyoka mate benga na yo na kopesa bino numéro. Même si tu as une émission na salaki na bureau na Gombe, au moins numéro ezo bima wana moko eza yanga moko au moins ba komi ya Dr Mogisho. O bengi na yo kuna donc yo sola ata oza musika ki se landa yo. Ki se nebe babwa karangote. OK. Babwa konte eza bio. OK. O mundela bwaka ki sa Dr Mogisho. Non. Parce que eza penda bio basi ba talango ba mona ngo ba yebi yango. OK. Voilà, on va continuer toujours déjà au rythme et à sauce nabiso rubrique. Moi sur la robée là, donc voilà. Messieurs et dames, de partout vous êtes, comprenez à l'image. On est là avec notre sœur, hein, donc maman Gabrielle Bolembo, l'élo vraiment tout ça qui na façade moussus, donc la femme à la cuisine. Donc déjà comprenez avec beaucoup de responsabilités, beaucoup des atouts dans le niveau à gérance il y a foyer, donc ils faire partir pe na libota kolamba ou basi bato bazwaka vraiment santé malamu nzoto bokolongono, il faut vraiment que peut s'appeler lito pena kuna pe ko boka misu pona koyeba elo ni sala marakuna et sala rabiso malembe petit à petit et lentement et comme déjà bakata na bango non to pemi na lobi mingi oui ngana comprendre te na lobi trop na lobi trop ngana lobi sur ngana lo bangamo ngana lo badenga bakata na no te biloko pe komi prêt ngana ça commentaire na ngamo na lobi mingi na lo balanga suite est-ce que ngana tunyo question émission olamba koloba ebele oui to bandai bien sérieux to bandai bien yo pe basala bongo oh kata na opemi na yo ti to ya ko récupérer ngo après pesa mi bange mboti
mibange na pesa baonde amboto na pesa mboto onde oh suki te mibange to pesa bino mbote ya gabi obo pe bino mama Mirador te na yebeke na oboka bango tongo voilà bateke ba bebisi kwanga penza bateke to yebela bango boyetin ah bon eba bateke kwanga pembe et on dirait place basala ngo barara bana fortune ya makasa hein ah mona kasa ileki na kwanga na munene bana kasa pende bele bana kasa po mona po to eba ka kala le kwanga pende ezalaka kwanga kwanga bateke oh lelo siko ba nyonso batimbeli kwanga batimbeli kopa kwanga ali babango pe babebisi babebisi pe kwanga ba osala ona ba qualité to kola kwanga bateke ah pembe tata la couche troisième wa ma kwanga bimi mukena kati lokwa mbika o vo mebula mer na malo ah o bata kolia penda boy asisi o ata seti kwanga po bata kolia penda okata ngo deux fois ou bien mbala moko kaka afini yango ba baby si koma bat kwanga bateke koma bateke baby eh kwanga bateke to ebela ko pembe so mutateka kwanga bateke umela te c'est sila ki kala voilà mais la mono kiti déjà nzungu donc c'est que recette nabiso déjà dans les bords et beli déjà les gars yo préférait que au liango na kwanga ne na tourna kibino surtout que ebi olamba et surtout que ebi olamba fufute donc il faut to lianka na kwanga fufata des personnes ngelamba mangu na tourna ki biso to leki de date donc ko olamba biso to leki de date donc ko olamba fufute na salika obni olobaki bobai na kwanga ya no habite tu poto eba ke to leki trop ko olamba te etalinga te merle na bata merlangani mais na bi etali te non bon comprendre to lia kwanga lelo parce que to bay kwanga poto bay ke ya nene ako lamba fufute donc voilà etalinga te na lobaka ngo clair voilà mesdames et messieurs le temps pour nous to lambisa pe fufu bela te na moi msala te boze be bolingo le fufu bela ba funa bino bino moko yo lambika bilo boti pe mibale balinga fufua. Voilà, on va prendre un bon moment déjà nous sommes déjà dans le bon tout c'est la super tout meka nega ezala et ça abiso bien. À tout à l'heure. Voilà chers internautes deka ezala ki kaka nde na sabno muke susu ndenge na lambaki nazwi mwamba nanga na fini yango na silisi nazwi ndembi na kati ndembi na céleri na tie na kati na râpé muscade na tie na kati na tuti tomate mbuma na tuti ai na tuti pilipili na tuti poivron nazwi yango na tie na dinisi na kati nazwi tomate mbuma na pe na tuti nazwi tomate linzanza pe na longoli ndambu na tie mwa mai muke na chango na moto etoki na ekozwa simbiliki nanga na bwaki na kati eye etoki lisusu na monike biloko nanga ekomi prête mwambe changer longo pembe ekomi chocolat nde nazwi yango na longoli ndo moni siko na servir biloko na biso c'est simple kolamba ngo eza nango simple eza nango matata te eza nango grave te meda mukuna ndenge ezalaka kaka Joël Ben 5 étoiles Joël Ben 5 étoiles soki oye makambo eza nango makambo ezali kolia kitoko ezali voilà tout mes sous sauce tout lia ensemble et après tout commenter la biso to banenge salama c'est parti maman sert nous des allers-retours donc donc voilà OK merci beaucoup maman sert nous to lia ce qu'on ensemble bon ngai pilipili pena pour na moi vitesse ça la mabe yo linga pipi te bata pipi bazali baila so pipi Sandra baila so pilipili bato baliaka pipi balie Seigneur Jésus to pesi biloko na maboko na yo peto la biloko makila na wezipa biloko o tozolia ezalaka simbiliki o tozolia ezalaka kwanga
makila na esopa na kati ya biloko elongola mvutement ya poison nyonso asata na elongwa nde tozolia kolo yolia liboso na biso biso tolia nsima na yo amen Amen. yango wana motamta se servi Fanny Katale ya koswana na Fanny Katale ande likamu Merlin zani jëm to lieu net yazali oh non zute ba Daniel ba fier na TV aba talio wana ngata na kefet na esa mutu tshanga kwanga ebele ponga mama kemba okalinga na ile bilange longo tenga linga kwanga yo benga na kefet ya de la pena ke kota tina biloka ba ya babokilo Miss Makasi ndoki te na kezwa tina nini oyo alambika bombi ko pete balamba kyango kalo kwa mama Barcelone mama Barcelone lamba alambelo mbika Somo. ngalinga mukua tafuna luka ngaba nini na bino oyo isanga mukua mukua bia sikona nazwi mutu indie mutu asimbili kibongo de tolia kia una matadi tolia kinde simbili kie ya koyita ye ya mubeswe trésor souverain omoni makambo yango trésor souverain makambo yango yango oyo elubu nde elubu simbiliki ya mwamba ye kutu muluba toaka na album ya papa na biso Charlie Kalonji lobela ngai yango kaka nde makambo lobela ngai bon appétit. Merci. À la prochaine, ma bongo. Liboke ma bongo. Na ça donne batlam ba liboke. Ça m'a aidé. On va ma bongo. Liboke libongo. Po. Bana ba maboke na seka ba makashi. Ba ora mane. Papa. Teko linga na bengi so yam kono sala ngo. Na bengi so. Kaya mingi ta. Nga varia na ma peka lobi mulumba yaka. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre rubrique déjà. Comprenez l'ambiance déjà avec la star, l'artiste comédienne. Oh, Lelo a accepté qui vraiment qu'on passe un bon moment. Question pour nous de profiter na kata recette dans les aigles de mon bangé. Donc, un grand merci Nabino parce que Boza a toujours attentionné. Boza on est qu'à tout kanaki. Donc ça l'a mappé bien. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre rubrique. Mais déjà avant tout jouer intervention, il y a un autre moment. Tout que non, le roi est dans cité et notre frère qui est de l'autre côté. Toujours dans maman peut ici déjà. Maman Boni. Bien papa. Qui mes alliés Qui mes alliés vraiment ma case. Tous les symboliques lélo. Et la première fois liango, tout liango déjà. Donc la première fois on a liango et ça linga vraiment bien. C'est vrai. Oui, et ça linga bien première fois on a liango symbolique.
Ok. Ah, première fois non, mais oui, quand on est. Ok, on bien makasi na mwamba vraiment surtout na mwamba nde. Ok. Nde on est sali. Sali c'est bon quoi. Parce que aux Agina Bisso dès le début, au moment comment est-ce que la situation s'est déroulée, il y a Bandaki, il y a comme Souka, et en tant qu'une meurt, déjà, les sonini, il faut tout tirer. Le déroulement n'est pas salé. En tout cas, surtout pour Nanga. Ok. Donc, on a l'andi bien. On a vu qu'il y a un tout week-end, on a peine à répéter en gros. C'est ça. Il y a Salé, il y a Salé. Par rapport à ça, il y a Salé vraiment. On a moins de tomates, yambuma, bandembi, céleri. Donc, nous sommes tous épatés. Donc, il faut répéter, on a ndenge nanga. Oui, ça va. Et pour finir déjà rapidement, to Tikayo. Au paiement qui pour symboliser quotidien donc il faut to me calmer ngana mona koto on dirait yemoko mukolo recette as fan pour tikate abi makasi fan na makasi. Voilà, pour finir déjà nayo mama kolo bani pour notre recette déjà il y a l'élo. En tout cas recette à l'élo pour na Gabriel vraiment bravo hein. OK. Bravo. Donc, à l'ambi local, vraiment, maman et biso ya kala. Donc, on dit que que yé a robété l'eau quoi boué. Donc, l'eau qu'on vraiment donc symbolique vraiment donc ça vraiment symbolique. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, il est là derrière la caméra, Merlin Nua et Aza assisté par Evodi Mianda. Merci beaucoup d'être là au jour d'aujourd'hui déjà. Hein, maman. Laetitia Mbungu. Laetitia Mbungu, ma petite sœur propre na kata matadi. Yebika lero ya boy. Atale na roya kuna. Na osali lo simbili ka mwamba. Sazo ya boya nango. Sazo ya boya nango. OK. Ile kwaza ba meza ba bilokos na ba mwanda ba boma ba matadi ba nini. Akapa beaucoup na ba beaucoup ba tante. Donc Didier Akei na peso pembote siko zali. Taka na zoa matadi na upema 5 jours bon na zonga. Voilà, on va retourner déjà de l'autre côté. Il y a ba façon nyoso. Il y a mai, il y a moko. Ya jadi somo. Voilà, Shadrack comment? Ouais, ça va. Voilà, je pose parmi tout accompagner recette ya Mama Gabi et au trouvant comment. Et ça non ba liboso no ya symbolique to lia déjà. Bon, pour moi c'est pour une première fois. Ouais, Baliboso, ouais. Mais derrière la caméra, il y a Baliboso. Et l'autre là aussi derrière la caméra, il y a Baliboso. Il y a Gabi Gade à l'exhibition. Voilà. C'est que je mets, surtout la biso mibali, colia sauce, il y a moi aussi. Derrière maman la biso ebisanga, soit bientôt goliati. Parce que moi si rolamba naé, a ju poisson kalingi naé, ba tchena bango mais soki ça sali sauce naé. Et que moto lia sepeli na moseka e bolamba. OK. Je te dis, on a koutia en tout cas ils a extra. Oui, blom chose à ramba liboso au liango. On sentir peu moins ndenge mais on doit lire à nous donc à l'aise en tout cas félicitations. Vraiment. Merci beaucoup là, c'était les interventions déjà Nani. Nakanga partout. Aigle. Nakanga masolo tout ya bomwasi. Je n'attends qu'il n'a ina, mais n'a évité. Sur la tanga na ina. Mais n'a évité. Bobiki. N'a kanga partout. Mais apparemment on assure na yo. Makasi. Soza na yeso on assure na yo. OK. Moi soza nzambe. On assure na yo. Oyeba kata basalinga be kozwanga te. Oyeba kata basalinga be na neko sala ngelo côté. Donc la maman la geta. Est-ce que j'ai un linga mukua? Na revendre la loi terre aussi là. Parce que mukua ezate Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs de partout où vous êtes, merci beaucoup pour votre fidélité. Déjà, nous sommes à la fin de notre rubrique déjà. Et je sais que vous étiez là. Il y a quelque chose. Côté la Daniel Zouate. Rêve.
Nous sommes presque à la fin de notre rubrique déjà. Pour finir, Maman Gabi, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? La recette na biso alelo. Et tu remarques que nous sommes au bazar na table isa boso na bango. Donc yo ne mutu memeli bango ngo balie yango. Donc lelo so ba okeli en deuxième fois ba se référer na yo. Et puis balie ba bandeli deux fois. OK ba. Donc on dirait ba tu balie yango déjà parce que vous comprenez, il y a une zéité. Vous avez biloko ebeli, il y a une zéité. Musuni, moment na saison ya on a tangawis. Il y a tangawis et fandi. Vous comprenez, ezokota l'état yango ezo moi bezo bela, yango le na tia kuna fandi zéi ezati. Et l'homme so ozo ya bezo ka zéi. Ici sur appétit. Appétit nyonso. Donc melika mai, ko so na tonda ki déjà. Merci beaucoup déjà. Pour finir, dans le bas, tu peux retenir Nini pour tout ça la moi synthèse parce que tu l'obé belé, bandeko balandi, biso vraiment de près. Naebi ke bami bangé bazaki wana batali biso vraiment avec attention. Et donc tu peux retenir Nini pour la symbolique ya lelo pour la recette lelo. Ko bisa pe bandeko ba otalo e ba fan na yo balinga ka mingi tumba ko bisa mangoni. Na pesi bon déjà explication na lambaki. Na pesi explication na so exact clair. Non, du coup, je me consulte bango ya kokauka. Ya kokauka. Donc, quand on a fait explication dans na lambi. Donc, moi on a na saisonaki na tiaki tangawis. Vous appelez ba tangawis na na poussière, vous avez même eza ya mbuma. Il y a problème tout tika ko fini mai. Likolo. Il y a pas de problème té. Je crois on a tombé ça ya ba sachet na tout ça, il y a pas de problème té. C'est pour ça que biloko za la zéité. Parce que tangawis c'est kaus, ça est fini biloko. Moi za la zéi, ezate biloko e bela. C'est que ça que Daniel biloko e bela ka. Ozomon. Et là tout ça ya ka mango on dirait fusée moko boy. Vous comprenez non, biloko fait bela po yo ka guya biloko ya lokwa nasi ba msu ba bolamba mbanga te. Mbanga na mabumu. Mbanga na mabumu po oyo ka gu na ngo fait bela. Fait bela voilà. Il faut elemba. Faut elemba. Soki elembi te okoyoka gu na ngo to mona ka ezaka goûter te. Soki elembi tingaza fana ya mbanga. Vous comprenez? Soki elembi ebeli ndo ki gu ya mbanga. Soki elembi te beto yoka gu na ngo te même na mabumu. Mabumu kuso ebeto koko bayango. Omona okoli yango suste nde sala biso na Kenya. No tete ofandaki. Donc quand on a un hôtel wana mabumu ba olambe biso donc na bayaki mabumu na comme si on ole mabumu na ko kasute donc ezo belate OK ozomo ezo belate ba obelisa ngote ba olamba mbangu ozomo donc biloko fo ebela bandeko na fo abelisa biloko kani na lobaka chaque fois kanga mbetu kanga makusa voilà, quand on kanga makusa, bon moi si yango là déjà nous aurons déjà numéro moko peut-être lukayo pour mettre la biso lisolo kanga mbetu parce que toko le kisonka bon te mi bangé pe ba si ça va maloba. Nanini. Merci, on va finir par là déjà. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Vraiment la fin d'une chose qui est son commencement. On a commencé déjà depuis un moment et petit à petit, lentement ici et moi. Vous avez compris comment est-ce qu'on a eu le temps d'évoluer dans la star malgré à ramper, à taquiner à moi trop, mais on essaie toujours de l'orienter et ça l'a biso bien. Toi aussi c'est Monsieur Sili. Papa, na micho obi caméra. Obosani mumbange moko? Obi caméra. Qui misina ba comme na perdre. Mais à te kero mo. Ya we mabanzo obosani ete ka. Maman Janine Talo. Maman Janine Talo moté ma papa JP Kazongo. Maman Janine Talo moté ma papa JP Kazongo, mais moi sur la bien benga kaka ana se pa tinde lombong. Atindelinga pe batabongo. Merci beaucoup. Je disais, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques déjà chez Bienus Télévision, la télé autrement. Déjà, merci beaucoup de partout vous êtes. Ça, c'est motif de jour au jour que de savoir que vous êtes là toujours bien équilibré, bien attentionné et beaucoup d'attention, surtout ici chez Bienus Télévision. Nous sommes là pour le bon boulot. On était là avec Maman Gabrielle et bientôt là, tous
to lukata mama Ange Maïcha on appelle ramassa ya mama Gabriel baramboka to lukape to yeba to sa concurrence après dans ça ce est fort na zo ba mi balé na tia bango siko yo lamba yo yo lambi ku dina noté oh ayebi mi yebeli yo lancé déjà des il faut comparer avec ba Sephora ba Ange équipe a peut-être côté Rolam ah Ange pété ngande compagnie non on dit matin nga fona kutana na Ange non zo rendez-vous na Ange Sephora OK bon c'est bon hein tu lancé déjà défi déjà je crois que bato balinga ko soutenir toujours ba soutenir tout ça là bien maman Nathalie Fiki pour déjà affaire ça maman Ange na Gabriel Bolembo na cha bango pour moko organise ko ba matina Sephora merci beaucoup donc je dis si Dieu ne revient pas hein et ton matin ton Zouani pas maman Nathalie sur tu na soko Zouani pas maman Nathalie mami nga kanteka yo moko te papa wa mutambongo yo mona tena ete akane simple mais yo moko zo comprendre ka kezo loba simple mais zo comprendre ka ezo yo moko zo comprendre kaka ezo loba ata vandi na mais eza ko loba tika mutatinda nga kende kuna na FBT kende ba pesa yo boy kende kuna ba pesa yo boy na pesi merci mingi na mama ba ka grave mama Olive Lembe na pesi yo mbote mingi sika uzali mama décembre yango ko bossa na biso te mama ko bossa na biso te na kinga kati décembre yango merci beaucoup l'anniversaire na le 15 novembre anniversaire na le 15 novembre na binalobi na Roliana ba orphelin oya Monique apena mwa mukena ya kotinda na kede kotika pa ba orphelin ye kaka mbote ngi na ba mama langa nyonso to ba batindra mike na bango nde na kendra na orphelinat nde batinda ba mike na bango mama Godet Chumbu bazebele ba mama so balinga mepe kombo e banate kuzu kaka nde za kaka dans le 11 novembre naza na orphelinat na refléter na ngana batu te na refléter na ngana ba orphelin nga mo pe na orphelin to fai na biso to lekisi ta na biso na kolamba na nga kuna na orphelinat na oleksa mukolo na nga mo bimba na orphelinat yango wana kaka oyo aza na eloko ya kotinda na sengi na nga bino ya ngai te mais oyo aza na mo eloko ya kotinda mpona ba orphelin atindi tosangisa encore tout fait nombre voilà merci beaucoup to ko accompagner yo si Dieu ne revient pas ni na ndoloba to kutana mikolo ya mardon oh merci Jésus nafuteli yango mbongo te ngolo ekuti ngai bisika na kana te nazweli yango facture te ngolo ekuti ngai na tango na kana te faveur accordée librement à quelqu'un comme moi. Jésus, quelle grâce que j'ai trouvée à tes yeux. Ngoloué, 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 yeah, yeah, oh, oh. Orpheline de père et de mère, les lobali payo body, oye zaninye, basusumu tu pasina mabale, ya yozana kinya, oye zaninye, bambule bele somwane.
bapatron minene oyo eza nini lobi bayembelaki mokili lelo bakoma ya nzambe oyo eza nini lobi banganga ya kisi lelo basali na nzambe ya solo oyo eza nini Where would I be without your grace? Jésus, ta grâce m'a sauvé. Faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un à mon évolué. Faveur ou un don pas mérité, bienveillance, avantage pas mérité, une grâce accordée à quelqu'un à mon évolué. Oh,